Bonjour Bandeko, Balandia, analysant avec Gilmas. Encore une fois, merci na présence Nabino. Merci Kozalawana pona koyoka ba analyse naza ko sala naza ko memela bino lelo. Ndeko nangai ser nangai Irene Mabweni, Mami Sadiki, ndeko nangai Patricia Edouarda, merci na présence Nabino, merci Kozalawana bana poto tout na pesi no bambote ya trop. Bozaye belo botindelinga ba message bana poto surtout Belgique na France, bozaye belé Irlande pe nazwaki ba message à deux personnes je pense Irlande numéro 35 wana code 35 je pense que c'est Irlande bana Canada bozaye belé no ko boyebi. Et comme très compliqué bandeko bato belo bazolanda ba information ba message naza ko tindela bino ba analyse naza ko sala na osala la bino, vous allez voir que ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué na concert à faire Egola. Le 4 avril 2026 bandeko concert est risqué ko bimisa mobulu. Botu nanga pourquoi? Botu nanga pourquoi concert à faire est risqué ko bimisa mobulu. Mobulu ango nani mutako bimisa. Eko banda bo e banda boni e kusuka boni. Nazo pesa bino ba détail na kati émission. Bande ko nangai encore une fois o eza analyse nangai à travers soit à propos ya makambo naza koyoka na batu ya bagolwa mutu moko ya ba na kati ya bagolwa toujours mutu atindenga ba information na aza ko regretter azana ba souci ebele. C'est comme si bande ko nangai baza ko signaler ete Faire Egola akotisi ba musicien o bazana droit ya kokota na Paris te na ya droit kokota na France te. Bambila baza informé. Bambila baza informé que concert à Faire Egola faire a memi ba musicien o baza na permis ya koyemba baza na autorisation te ya koyemba na Paris. Faire aza na autorisation. Ba musicien na ye baza na visa te. O bakoya baza considéré comme ba musicien te, baza na droit ya ko opérer na sol français te. Donc o ba utaki na Belgique baza na droit, donc baza na permis ya ko beta na Paris te. Ba kombo na bango bato yango bazwaki visa te. Donc bandeko na ngai soki mbila akoti pona ko vérifier mikanda ya ba musicien, ça risque fort ko toucher couche pe ya ba fan. Mbila soki akoti ko kende ko tala ko vérifier ba sa papier bo bakoti na ndenge ya illégal na mboka poto ba risquer ko créer situation moko nuisible, situation moko désagréable et pas ba fait et pas ba fan. Alors ba golois soki ozana mukanda te, soki ozana mukanda te o risquer kozwa pe problème parce que soki ba sali ba bandiko sala ba checking wana bandiko lukisa kaka ya random. Babandiko luka soki oyebi ke ozana mukanda te ndeko na ngai, ça risque d'être mal. Ezaka ba information naza ko pesa bino à travers makambo toza koyoka. Donc ba marque house ba kangi bango na ba frontière bazana problème sérieux balingaki bakota na ba document ya lukuta. Marque house baza soki baza misatu kuna o falaki bakatisa me bakangi bango na ba faux document na frontière déjà. Pourquoi faire azolinga ko forcer makambu? Et puis azokende ko nuire na communauté mobimba juste pour na concert moko. Soki bambila bakoti ba fan oyo bakokota kuna oyo bakokangama kuna so bakangi 4 so bakangi 5 kaka pona okende kotala concert à Faire moko ekobebisela yo vi mobimba. Soki pena no tonga na Congo te ozaka ka mutu ozana no koluka mais loyenge eza komema yo okene na nzela mabe, tu risque ya ko perdre carte à séjour na yo ba memi yo pe likolo o regretter vie mobimba. Alors na minicho naza ko sala rappel na bino bandeko bozana no ya komiluka na poto bozana mikanda te, mukanda na bino eza ba tantôt plutôt naza ko conseiller na bino botika la nandako parce que soki mbila bandi ko sala ba recherche
boko kiko kota pe na boko sala ke bokwei na mukolo ya mabe. Soko la muka ki na lokolo ya mabe, ça risque d'être difficile pour toi et ça risque ya ko changer, ya ko bebisela yo vie. Pourquoi? Parce que kaka olingi kokende kotala concert ya mukolo moko oyo koki komemela yo banungu nungu, oyo koki komemela yo souffrance na kati ya fitir. Concert oyo faire soki azalaki mutu ya solo, soki azalaki na amour ya ba fan, soki vraiment azalaki na bolingo na bagolois, faire falaki asala conférence de presse azala clair ayebisa na ba fan ete problème na biso yango. Mais comme ye moko déjà ayebi ke problème ezali et puis ye mutu a causa problème wana yango faire aza ko bomba zolinga te boyeba. Parce que soki alobi, soki na par exemple la salle conférence de presse, batounie ba question wana a cause na difficulté à répondre. Pourquoi? Parce que ayebi cause a liboso makambo encore une fois makambo ya bangulu. Bangulu oyo basala Feregola ba 2012 ti lelo dossier wana ezakuna. Et puis makambo ba des fois o bazaye ko mata na ba réseaux sociaux ko loba. Est-ce que boyoka ka susu batu ya faire balo ba makambo ba des fois bosi boyoka ba marka uzo bazolo ba makambo wana? Parce que marka uzo ayebi ke makambo ngo ekomela bango moto. Makambo ngo ememela bango ba problème ebele. Alors tant boza ko lobaka main rouge, main noire. Bobo sanate ke trésor Congolais lobaki faire asi abuki main noire. Marka u na soki nani ba trésor Congolais balobi bilobela ngana zako yako episa bino vérité, mais comme bino bagola bolinga kalukuta bozolanda banani trésor Congolais. Combien de fois azosala ba émission ya koloba délégation zako ya délégation mati délégation zomata depuis babandaki komata nano bakita na France te yango kolongwa na Congo bakendeki na mutuka bakendeki na train po bazwa ba 2 semaines depuis que bande koloba délégation essayé lelo toza déjà les 4 délégation ngo sika eza wapi bandeko bobanda ko tuna pe ba soki banani oyo ba trésor Congolais délégation oyo azako tutela tolo azako belela chaque jour que délégation délégation eza awa bango baza wapi bandeko nyoso wana lukuta sur lukuta entourage ya Feregola balingi ko se victimiser à travers lukuta. Entourage ya Feregola baza ko bima moins performant, moins professionnel parce que baza na ba argumenté ya ko pesa na ba fan na bango. Un vrai fan il fallait que azala na ba information ya solo. Comme baza ko pesa yango binote yango ndengai na poni ko memela bino be formation yango. Est-ce que na sali mabe ko memela bino formation? Est-ce que na sali mabe? Et loko naza koloba encore une fois Feregola il faut azala clair. Ayebisa na ba fan na ye raison oyo etindi ba boya ba visa et puis eloko eza ko compliquer makambo na ye. Lelo bozo finga wera bofingi soki nani wera apesa ka visa te. Soki wera za na influence ya ko pesa visa fali aza na influence ya ko pesa ya ko zwa visa soit ya ko pesa visa. Pourquoi faire aza na influence wana te bobanda pe komituna? Pourquoi faire aza na ora wana te azana influence wana te ya ko solola na ba mikonzi po ba pesa batu ba visa? Soki faire azana difficulté wana eza faute ya mutu te, faute na ye moko. Baza ko loba ba connaissance carnet d'adresse eleki orgueil o Feregola za ko sala yango mutu eza ko silisa ye. Orgueil olia ko sangana kana batu kokutana kana batu me Fere aza ko préférer ko bunda. Fere aza ko préférer ko bundisa batu. Fere a comme na tendance à ko bundisa n'importe qui. Alors batu aza ko bundisa d'une manière ou d'une autre baza na connaissance
bazana ba carnet d'adresse oyo koki ko kwesa fere fere ola ko ya kobundisa ka batu chaque jour naza ko senga na bino fere azwa esprit encore une fois fere azala na esprit ya unité tango boza koloba boko kende ya batu te fere mobondo tala mobondo na bino bolingi kaka makambo na bino moko na kati ya makambo na bino boko zwa solution ndenge nini soki boza ouvert te bozala ouvert po bozwa pe ba connaissance boyeba ndenge ba dekantaka ba situation mosusu situation offert aza na kati eza situation moko très amère bande ko komi na suka na sali po devina nga na pesi bino ba raison bino botiaka ba commentaire ndenge bokomonela kofinga nde eleki mingi mais en tout cas bozala doux bozala gentil donc tuna bino Gilmas toujours na kati ya ba analyse kitoko bo partager bo commenter on est là pour na bino à plus.